matière la yaki non lié bango lelo ngabaki cet individu de mamuteke mon collègue ndena yeli collègue non oui collègue nanga muninga nanga lisano velu. Elle a un pauvre velu. À moi si. Sonia soit là tu coupé un peu sur l'engue. Moi si. Anna favori. Eh Sonia bomanga pardon. Elle là bomanga pas Sonia. Et a mis sur Sonia et ça va lèvre à Sonia. Maso. Cet individu. Individu. Individu à Yazuma Tumba. OK. Mais c'est pas de sa faute. Faute des alliés, c'est moi si oh ça m'a beaucoup salité ah. Nani wana. Qui ça? Si un ganga na TV ni ça ma belle femme insensée, inutile à la société. Nde noko na nde moi si na yende maman Mimi evoloko ya Sonia evoloko. OK. Maman wana ozo ka Sonia evoloko azana ba neveu na ba nièce na ba docteur o ba mwana ba ni maternelle na poto. Pezu mama muyibi. Muyibi oza tellement muyibi oyiba sisi makenda téléphone na flat. Na 300 € en euros. Non. Oui, on mobile n'a pas la tête parce qu'elle gagnera vie honnêtement. C'est pas na courage na. Jimmy, on a moi la famille. Bravo, Jimmy moi na lemba. I love you, bisous. Aussi Kamango. Aussi Kamango, aussi Kamango. Maman, c'est comme ça. Il faut une conférence de presse pour la Jimmy moi na lemba. C'est notre frère. C'est notre frère. Il y a des gens qui ont mais on garder la beauté. Il y a de ces bons GG. Ah, moi. Il y a la différence entre elle et Mams. Tout à l'heure, Mamoulouba, vraiment félicitations, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Mamoulouba qui m'a balbé pour Mamoulouba, Mamoulouba, non, c'est de l'impolitesse. Et bemba impolitesse, et bemba respect. Respect Koufa qui va kunda que le mieux est pas comme ça. Naebi de Rabiso, moi, si ma résine, ma mami néné. Naebi de 60 taille nini. Il y a bidon à 25 litres, il y a 20 litres, il y a 15 litres. Na ba ndeka moi si. De ça moi si barezi. La que ça mokili. Oye outi poto me komi le roi koko. Te azaka gel nende. Te azaka gel. Te yozo na jour. Wali kisende msu fo de terre. Aye outi poto asomi ba fond de terre ya malonga sko abimi le roi koko bon point. En plus na ngo ebisa ko kata suko chatenti. Te za luka bana po. Ah piti bout de Belleville d'Azar. Na kolia ye po Belleville bango ba fingaka. Oh zuma fingaka. Aza mwana mutu. Mais Barezi a finga Irsid Pechanga te. Barezi a finga Irsid Pechanga. Est-ce que vous pouvez Janine Kalango télémissier peut bien? Marron. Azala A. Azala A et Sala rouge. Cancer. Bah cancer. Bon ma famille cancer. Miss Lolo cancer. Oh monsieur gang appelle ça Miss Lingsa Mabele cancer. Ozuye Zuma cancer. Mutu loko na Barezi. Aza mwana li baby. Nande nini? Aza mwana aza li finga. Barezi. Na ye kolia Zuma na ye kolia bolokoko soki bolokoko soki kokolokolo. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h. S'abonner na yo consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés
scotché sur votre chaîne G-Télévision et puis Elombe CC officiel. En tout cas, le plaisir est partagé. C'est des top au monde en tout cas le basse au yanga penza qui na mon la rapina quoi ça ba émission dans a pena la ndebolinga ngate na ba chaleur. Yango mona ba qui non a stoppé non moi mokié et puis là vous savez très bien que biso ba ndeko ya corporation la presse on a perdu Jimmy Bokelo Wawa. Moko o biso deko kozana biso déjà demain c'est la veillée mortuaire et puis lever du corps c'est pour les dimanches hein. Donc les veillées mortuaires c'est les samedis et puis l'enterrement c'est pour les dimanches autre que nous kopunda Jimmy Bokelo Wawa en tout cas abane kozana biso bien l'ami proche à Yams à Tadi à Mundirba bref ami na biso surtout donc Jimmy Bokelo Wawa que ton âme repose en paix. Voilà donc l'actualité oblige étant donné que tu as ba youtubeuse ba analyste ce que le Kozali, tu as raconté le Bélango. Tout le monde est sorti médiatique Moro et Salami après dîner. On a dîner professionnel, dîner star, dîner bateau, télémé ça bendé la théâtre à partir de poto par rapport à quel chaleureux. Oh il va penser qu'il y a ces péchants à la bande de Kono, bah ça la ramoussa na théâtre. Kuna la mokilia poto. Alors après ça. Tout le monde a analysé comment ça m'a par-ci par-là par rapport à propos. Il y a 11 qui a posé des questions na Fatou Miracle et puis na Irsil Fatou Zoloba Irsil la micro moyen pour se justifier zaté alors bah comme si les âmes manquement pour na mams tout ça alina kabola bah fingi sonner voloko en tout cas il y a beaucoup de choses ici péchanga en tout cas humilié bah même le la coller abima qui bien té na clip wana ya nzembo wana pour alandi fio wasaki fima nzembo ya fali au soki Linda Côte donc on va essayer de parler avec Elombe CC Moko plasma o ya monene ya 1000 pouces. Il y a 1000 pouces, il y a mon nene. Ça va être clair, c'est un peu de parler. Attention à tout le monde. Merci beaucoup à Exode Miké qui est dans cette caméra. Merci beaucoup à famille Bota Mobimba. Je commence par Belvi Kondi la patrouille. Bon, on a représentant des Okedi. C'est la réalité tango. Comme dans la période électorale. Alors la période Oyo Belvi Azuka Makambo Ekolekala. Atiango na nitokota la soki 1000 euros la député malamu toki papa Jia kota la député malamu tokoye bango na suka ndeni ekosala. Voilà, merci na stop ya bien kozanga. Merci beaucoup na Samiga Amba Wamuluba. En tout cas, tout au beau talabiso vraiment bah comme je ne maîtrise pas bien. Voilà, je suis là, j'ai une maïbélé, gros bébé de la presse congolaise. Exode Mikébi. Bah mon invité là, elle s'appelle Elombe CC. Bah toucher la pointe où elle a gâté bah simba. Bah côté na vie privée naïe. Papa azalaka na niao. Niawango azalaka bébé là ou bien azapena animaux domestiques. Tout cela on la place. J'ai vu ma j'ai ma Kandi j'ai ma ibele nga benga e mwana malula mwana mayele. Nengo benge bongo mingi saka nga bia. Bonjour na famille Bota Mobimba. Bonjour na baïnos ba otala biso. Bonjour na batunos ba finga nga na ba caméra na ba commentaire. Je vous aime beaucoup. Attends na linga bango. Les injures ça contribue. Na lela bango fort. Et là ça que toi ba star. Oui. Comme ba injure ezala. So injure ezata au moins ba ka até. Na communauté. C'est que ce qui va finginga c'est que na touché pendant ma casse. Bonjour à Bishop de l'écriture. Belvi Kandi la patronne. Quand on parle de patronne, on voit Belvi Kandi. La femme la plus douce de la planète, on voit Belvi Kandi. Yo moto linga ba benga Belvi patronne te bon. Mais là j'avais ngalo ba minga baka j'avais minga mena zolo akati akei. J'aime ibele, merci beaucoup pour yambanga na plateau na yo. Merci pour nous accorder un temps. Vraiment, on a disposé que c'est gêné de l'autre. Voilà. Vraiment, Etali Sonia Evoloko, Etali Nan, Etali Irsi Péchang, Etali Mère, Etali Mututu, Etali Onani, Mutumora famille Bota. Je suis la mieux placée. Voilà, avant la côte, je suis la mieux placée. Na moni doit kamanga YouTube la vie professionnelle et côté la vie privée, ba côté na vie privée au finga mobali na yo qui a boko la rania ou dans ce qui a bimina nia ou dans la poto après ko bimano a. Ntalobiango moi mobali a libandi soin. Cet individu. Obengi individu. Individu ya Zuma Tumba. OK.
banga ko tanga komona menga na tanga komona pona ese na Elombe CC ayeba tina chaîne na ngeza ka komona Elombe CC parce que na bunda bitumba na mutu oyo bato ebele na internet bando koketi makwakala na kalisa eboka nakangisa munoko si je peux dire na lapise ko finga bato abwaka ngunda na TikTok akomo lobela ba sujet maramba TikTok amonsa ba live na ye a comprendre que bandeko na ba ndeko na ba congolais na ko bando bebisa lokumu na bota ta mabezali na loba ngo mena loba na ndenge yako silama donc mutu loko individu loko la zuma tumba garçon mo ya nzala lelaka ba nzala na otala azoya ko manquer mutu respect mutu oyo ye kutu na zabora ta visa ya un jour ana ngote pe longi na ye passeport na ye na maison Schengen ekobima na refi ya munene na ekondiembela ti libala na passeport elongeleki mabele ki makasi elobi ata mamulu elonge kuba elongi makasi elongi kwa poswa nzeta manga ba écorce donc akoya kosakana mobali nanga te mobali nanga aza chroniqueur te mobali nanga aza famille libota te donc ofinga nga moko on dirait que esimba te mais c'est pas de sa faute faute ezali eza ya mwana mwasi oyo aza maboko sali te nani wana kisa fille yaka ogangaganga na te va bingisa mabele femme insensée inutile à la société donc mwasi lokola nga nebela classe oyo natangi elaka YouTube ndesalaka etosangana mpo finganga donc lycée bosangana ni ya YouTube so mpena lelo mese Google alobi ke na bona nga jebima ibele yaya naluka mosala na ministère mosongolo na osala mpe naza na poste na nga mpenza naza na matricule likolo nazwa mbongo bino mpona zwa ta ochike sa mpena kisitoche na nga nayaka osala oyo me na libanda oyo eza personnage donc na libanda mpe na responsable ya mama ya Victoria tu comprends ma chérie donc nakotika te eya na bato mosusu oko répondre ye mosusu mpe oko répondre te mais individu lokola zuma etonke mwana mobali nana koki osala likambo malonga na vine te abala te asala prédote nabi prédote wana nabi eza ata anniversaire onga na salela Victoria prédote wana etelema te baoya te baya olieni ekutu asepele na ndenge banobengisa na loyenge eloni ezali nango ya omelisa bato na olesa basi uniforme no balati bilamba no balati no ya libala bango bale mwasa mobali bilamba mabe libala no bato balatala mo bilamba rouge mais rouge wana yango te apesaki maputa oyo bateka ba 3500 inzulukable maputa ezaka moto na nzoto oyo bango balataki ko na uniforme mpo balataki oyo balatisaki bato bainvité bayaki o uniforme ya fete ya libala wana ya libala te wana eza fete anniversaire yo moko mibenga pitbull ebi pitbull aza na me nga nayebi pitbull nakolia zuma nakolia ye lelo nde nayebwe na ye olia ye nakolia ye makasi nakolia ye zuma ya liboso eloko ya liboso koosala luka moye olongola mama pembeni ya kalamu mama avandaka kuna oui bavanda na yolo nord na bosali nde kombo aveni bargate te baparent bakota nga papa na nga bamatie miniature ayedinani gros bébé yo wana na problème te c'est pitbull qui parle donc pitbull beneza me pitbull ayaki déjà place basa kendaki Clarisse Moulanga kie donc pitbull de Belleville daza nakolia ye po Belleville bango bafingaka zuma fingaka aza mwana mutu bango bakomati na niveau okota na vie privée ya Belleville bakoki ko critiquer musala te mako saka musala bien baokoaka te nga na osimba zuma esika oyoka pasi zuma touché mon mari nga na touché maman zuma parce que nga ta na yaka na mabe oyo ekopesa mutu mutema mabe ayina nga su bien zuma na miniti ndenge mbula ebete na tongo mama ya zuma na bandeko ya zuma baleka zuma baopepa mai mpe zuma wa muyibi oza tellement muyibi oyiba sisi makenda telefone na flat na 300 € en euros. Non. Oui, on mobile n'a pas la tête parce qu'elle gagne la vie honnêtement. À ça la can aéroport à Schiphol na aéroport Amsterdam. Non, c'est un voleur ayebelo dans le sisi makenda n'est pas morte. Elle est vivante. Ayiba sisi makenda mbongo. Ayiba na téléphone ba kangise plainte kuto ba portail eti le laisse na parquet ya Kalamu. Ya kuto moto ya finga kazala moto sima za vewe ba portail plainte ba ofunda ye.
bafunda déjà eskalaka ke bazi balukele mandat d'amener nga na muninga na ete Zuma Zuma garçon nzala yaya Zuma o garçon nzala muninga mobile nanga za vimo na yoti banga mutu ali à association de Paris mutu ali à mapapu babenga volaille ya dendo banga mutu oyo amelaka miliki ali à chocolat oyo kolia te muko kolia ngo sala fièvre banga mutu amelaka miliki aza na santé ya miliki aza na santé ya fromage na nzoto donc mobile nanga muninga no te Zuma o tellement salité makasi na bato sa attention ni ten na yo ten bo excusez nga ten aza na ten nini Zuma ozaka na ten nini marron ten marron bosko ba biloko ezala ni pakola ngola nga tagi bet mais marron azala ezala rouge ba cancer ba cancer bango ba famille cancer Miss Lolo cancer oyo mosu aganga apelisa miso alingisa mabele cancer ozwi ye Zuma cancer oyo kozwa mwana oyo soki boloko soki nini ayoloba basate nani komene ezala nani boloko soki nini soki bolo bo soki nani mwana wana atonda lolemo na kati ya munoko wana pas jusque là oui non là mwana wana benga yo pitbull mama heureusement que benga pitbull solo baika mbwa local opesa nga pitbull de Belgique international race américaine moi ma bé ah oui la localité ah non ça moi ma bé ana za mbwa d'ailleurs c'est la pitbull oui ba benga so ba mbwa ta mokila za pitbull oui za pitbull OK pitbull on sali 4 mois na nzala pitbull 5 mois na nzala siko na ye kolia Zuma na ye kolia bolokoko soki bolokoko soki kokolokolo ye ezobalanga ye yo pitbull yo kieba na yo na Mamu Teke Naomi Campbell mwasa makomiki alata jipe la bionda yake pexana bala Mamu Teke te poani Mamu Teke ça c'est mon collègue nanga na nyoso la boulot na nyoso c'est mon collègue OK oui asa collègue nanga OK bon asa nani azaka artiste comédienne loko ba artiste comédienne nyoso asa loko te mais kota la pe banda auti poto akenota la ya Gabi na mona tete tira jaune en tout cas il y a deux mazé il y a deux et deux de mon cœur il y a deux il y a deux pendant que poto ou meli mais ozo garder ka beauté il y a deux c'est bon j'ai aimé na mona la différence entre elle et Mams moi mke il y a beaucoup mais il y a avec tout deux mazé za moi mke c'est normal jeune oui mais dans bibi jeune mais deux mazé za moi mke Mamu Teke za mukolo même ça même mukolo makasi Mamu Teke nga za mama leki na ngai eza ba produit yenga na benge ya te fona benge mama leki azaleki mama nanga pende nga zala mikolo na ko te poto ngo pe akendaki ameke loko pe ya kokabelezaka mabe na ko lakisa mukili oye outi poto mekomi loko akoko te azaka gel nende te azagel te yezo na jour wali kisende msi fo de te outi poto asomi ba fo de te ya malonga sko abimi loko akoko bon poani afis nango ebisa ko kata suko chatenti te la luka bana poto ba poto no so bayaka bazaka bongo omuti ya do pache do mazi ya landaki ne do mazi mais il y a deux mais bien il y a des simbité pardon faut celle comme faut miter la pardon pitbull mabiso abomabiso de na bala bio ngabe oka pitbull donc tout monde ici péchant à Mobutu 5 ans de ça fait parler hein or ici péchant à Mobutu a peine artiste ça les ka fali do fali fa meme kaka makasi pourquoi ko zonga na ye na ndenga sa ki vidéo na Fatou Miracle madame talandi ba fingi e pa bande ko na busa mibali ya basi ba fingi wana bandeko so basi ndeko so mwaso ebieti na yebi ndo biso mwasi ba rezi matama minene na yeba te so asana taille nini ya bidon 25 litres to ya 20 litres to ya 15 litres na bandeko so mwasi ndeko so mwasi ba rezi nani Malika donc ndeko so mwasi afingi ici les anani kasi ba rezi ba rezi na boloko na boloko alobi ke non abi mukolo na clip wana bayembi ya na fali alandi kaka film na bango asalaki clip et puis simbi pété ba un jour après kenaye respect même ya ba artiste eza esute Jemima Ibele elo mo ekamusanga kokamwa bato bazo respecter bato te bazo linga ba respecter mwana bitendi na bango mwana prématuré ba respecter na belle on a na maman bino mabe makasi c'est mon collègue cet individu de maman Moteke c'est mon collègue bana maman Moteke soy na yela parce que toi tu es ma collègue
na yela yo parce que yo nde mutu otinda bana na yo chose grave mamu teka azwa ta ofungola mbanga na ye munoner songene eza lokola kinchodi ya soso koloba ke akomaîtriser bafane te à ma grande surprise yanga na oyo toyebi ya koloba bongo te parce que baoyo bafingelaka ye bato na tv bali solo bato oyo engage afutaka mbongo bakenda kozwa mbongo kota boulevard du 30 juin na Gombe sikoyo akoloba biso akomaîtriser bango te ndenge nini koya komona lelo bato oyo basutenaka ye bato oyo soi-disant balobelaka ye bakotelaka ye bato bayaka kofinga Belleville ntongo midi pokwa lelo bazoko kofinga bacollègue na ye kotala soki barezi lelo barezi azofinga Ursule Peshanga seke mamu teke mutu atindi abi yo ozala na Ursule azwi soi-disant soki tata mwasi abi yo ozala na oyo yozwa oyo bakaboli oyo yozala na mama na bango mutu lokola barezi aza mwana libebi aza mwana aza lifinga barezi na rappela ye omoni exemple TV po ezala exemple TV lelo abanda oyamba wera te abanda koyamba ni Jube ni Fali ni musicien moko quelconque te abanda kosala ngo kaka télé surprise ya ba comédien toujours na ba tournage azobimela bango azozwa bango ba interview nde sali lelo barezi azala na chaîne wana ndenge chaîne wana esali nini evandi aolela ngo mbongo si aujourd'hui barezi oblige ce sont des comédiens nde basali ke chaîne nanga evanda ce sont mes sœurs et mes frères lelo barezi kaka bato bapesaki ye loboko epesaki ye fufu epesaki ye lipa nde yango lelo yazwi mpona kozwa matière fécale kopakola bango yango lelo soki kopakola bango na nini tozwa kozwa potopoto kopakola bango na nzoto ekamwisanga te oyebi mpo nini mpo ndenge barezi azali genre na ye aza féminin te wana yebi te te natuni yo te ngai alobi aza féminin aza genre féminin parce que so azaki mobali oyo aza na oyo mobali bakoki koinfluence te ke esala likambo boye to bakobali ke esala boye kende boye ezongisa boye te nga na yebe moto akomanipule nga te non plus ata Belleville oyo nga nalobelaka Belleville akomanipule nga te parce que naza responsable na kwe na nga si je parle bien de Belleville parce que Belleville asala makambo nyonso nga naloba mpona Belleville eza masolo eza moko te ya lokuta Belleville akomaka bafilme ya solo akomaka bafilme etalamaka akomaka Belleville azwaka mbongo na ye mpena bachaine na ye esanzelaki mbongo ya solo na mosala na ye aza mpe naturel aseka matama ye kota ya solo aza na mwindo ya ngolo aza na mayele aza bishop de l'écriture tu vois donc il y a rien à manipuler là aussi tu vois ma chérie mais barezi akofinga Ursule Peshanga te barezi akofinga Ursule Peshanga est-ce que Ursule Peshanga Janine Kalanga telemisi pe bien non là tu veux comme au côté ta place mais il y a bien te na timola te wana te ko fing lo baka na barezi tika Janine ande konanga Janine ande konanga na ko bene mabete mais na otu na barezi est-ce qu'elle va finir Ursule Peshanga na mupende Ursule Peshanga sanango atali Janine Kalanga bien je n'ai rien dit de mal na tous les cas soki atali bien atali bébé atali bien amoni pe yake mupende ya Janine Kalanga na mupende ya Ursule Peshanga ya Janine Kalanga eleki to Janine Kalanga aza bien to ye moko to est-ce que bota yo barezi na vande yo no Ursule amuninga na mais o asembo senga Ursule okomelaka ye tande baobomelo barelation baoboma yo sans le savoir mutu sans relation bébé gros bébé oza nil omoni relation ato ateka makala komeba na ete mokomosu mpe kure kokende na sa mbula madeso elembi na bien te relation aso aza na makala yo obebana na ye aotekelo makala te donc alors na vie mpo boma mpena relation ndenge na boma relation na basatan babilona il faut naza na raison mo eza valable naza baraison na nga mutu na mutu aza na baraison na ye raison monene eza mpo bafingelaka nga Belleville lokola nga na lango Belleville lokola ameli vino o nowe amelaka lango ya mokolo ya mbula nowe yango wana nga lokola lango Belleville kandi nakolinga bango te na kati ya relation na bango ngani naza bango géri soki akomi ya bapuku ngai kendekola nga géri sili mpo na Belleville tanga niveau okomi na niveau bongo nakomi na niveau ya bongo ok soki Yacob akomi nani oyo yo boka soki nango famille bota akomi odémarre Belleville
kindeko na nga na esili tala niveau ce qu'on appelle ça niveau yaya na nga moko abota na fungoli nzela chance asala ngote yango donc exemple mo typique na pesi le bateau le jamais yo mams on peut pas dire ça quand même yango moi na CP na mamuluba tout à l'heure mamuluba vraiment félicitations ma chérie je t'aime beaucoup mamuluba qui m'a balba ko bete mbata mamuluba lobi c'est de l'impolitesse et bemba impolitesse et bemba respect kufa ki va kunda ke le mieux comme ça pas comme ça journée oh bango bazo nyokola wana za mwana mbwa asa mwana mutu maman na yazo ki c'est 9 mois donc ce pensé ma belle vie est compliqué ma lui ça m'a cassé pas bota mais le là au monde comme ça mwana bato comme on dirait à copé mata ko ndinga te et le ba ngata président Chic Mouka dit que je sali abi mais ça peut me rater lui se bête que ma casse et dans sa belle vie on laisse sa nation muto laisse sa bilo que traiter na politique jour ango na minto mto finga makoleka Sonia azate Sonia moyibi na Dubai Sonia evoloko wana boye nasi evoloko Sonia evoloko obi na seki poadi parce que nga na yebi Sonia ya TVT na yebi Sonia ya nda pa na bango OK na yebi Sonia po petite sœur à maman nanga maman Henriette maman Henriette moi c'est papa Kabos OK maman Mimi evoloko yaya Sonia yana bango liboso ya mwasi akana leverse na campagne nde noko ya papa Kabosu wana bala papa Kabosu za mobali ya mama lekinanga nde noko na nde mwasi na yende mama Mimi evoloko yaya Sonia evoloko OK mama wana ozo ka Sonia evoloko azana ba neveu na ba nièce na ba docteur o ba mwana ba ni maternelle na poto si assisi université abimi docteur abimi avocat abimi je sais pas moi donc Sonia wuti na famille ya Sombalanga te abimi na wuti na famille ya Sombalanga te lokola famille ya Bokolokoko ah maman oui yaya monde to yaka na TV boy Jema Ibele wuti na famille ya papa Ibele ngala wuti na famille ya papa Mbaya mutu na mutu azana na niveau ya famille ya wuteli na ndenga bimeli oui yaya bolokoko soki boloko soki nini so eloko nini ba ta ba komo ne bitni omani Sonia evoloko à l'époque soit tanga maternelle na malula yo tanga na Saint-Bisumba oh là là bonne mokote internet sangsa bisote Sonia oyiba nini Sonia botami na ndaku oyo akamwa miliki te akamwa maki te akamwa association de Paris te akamwa elamba rolata te Sonia ya na TV propre na ebite mutu nini oyo contredire ngai Sonia evoloko Nancy evolo aya na TV propre aya obongela na TV te aya obongela na ba 12 kilo batindela biso pa batapo ya poto te po Sonia bota akuta bajika na famille yaya na ye aboti mu akenda obota na poto mwana kokisi age otanga yaya zongi na ye ovanda libala parce que mobali à l'époque on a travaillé na président na biso Mobutu Sese Seko azaki mouvancier ndako o Sonia na parce que babala Marlène Moulanga ndoyi na ngai mwana mama Henriette babala Marlène na ndako ya Mimi evoloko yaya ya Sonia na le verte mira lupango na so sotango seke tango okwea donc na ndimite kata mukuwa moko etika lo normal c'est que Sonia a issu d'une belle famille oui et puis ada pe moi akoli na vie moko boye pa na bango basenga mungu pa ba voisin te na bien so ote pe na Sonia ote pe na mams na beauté na so Sonia evoloko a mwasi en plus c'est une fille velue elle a un beau velu à moi si Sonia soit là tu coupé un peu sur l'engue moi Anna favori et Sonia bomanga pardon elle là bomanga pas Sonia et a mis sur Sonia et ça va lèvre à Sonia maso on est comparer gâteau Madeleine au basali na Paris na gâteau Madeleine au basali biso na boulangerie à Simandaku boulangerie à Simandaku gâteau Madeleine à boulangerie à Simandaku eza Mamuteke gâteau Madeleine au basali na Paris de Sonia evoloko Sonia evoloko aza musunia kava ce que azaki musuito benge aza carviar Mamuteke aza cotisse de porc n'importe quel te o babenga côtelette o bisa transformant le casse tala niveau na bango ba donc ero bango ya ko combat vraiment bino bozo comme ça mais franchement
Mais non. Mais oui, na ça que na yo lia. Tu as pitbull. Na lia la matière, la yaki. Na lia bango lelo. Nga baki cet individu de Mamuteke mon collègue. Ndé na yeli. Ah collègue non. Oui, collègue nanga. Muninga nanga lisano. Bon mutu ti yanga zo ta jipa ku ya mulayi ba kona Victoria, so il va respecter nani. C'est pas une femme, c'est une fillette. Eh. Mais oui. C'est pas une femme, c'est une fillette. Oh. Oh. Abordi ma casse, tout abordi. Na tout à ma casse. Maman lingara bongo te. Bon maman. Maman lingara bongo te. Biso dans l'éducation la biso. Mon cœur, Bishop en tout cas dans la vidéo te Bishop. Dans l'éducation la biso. Non, au moins le Sonia. Le Sonia na baki na famille nyonso muto mabazanga te muto mabena bino ya famille zanga. Tu vas bibayo na maman. Ah, ok. Yaza libéral. Ok, yaza libéral. Voilà, on a libéral, hein. Pitbull de Belleville. Tout le monde Belleville, na 12h06, na 12h01 caméra ça fume. Te menander vraiment ma bête, hein. Tout le bapena na bien. Te Sonia pena o tema na beauté na mamste. Te en télé maté point la Jemima. Bébé. Je asa tellement kitoko. Sonia a tia chocoté. Apparemment ma futa pona bon sa teinture de tenaye. Et puis a sola mbongo. A sola mbongo, aza mwana. Tellement ye biso ke Sonia. Au moins ni Sonia ki sola mbongo. Ngana kenda mariage à Marlène à l'époque. Le quoi à mariage c'est là qui mariage coutumier. Parce que on a le pont tellement ba décorer le pont tellement kitoko. Et comme il boutou photo là la main. Ngana kota na chambre à Sonia poto là. Mais na kokate na bungi na kata bilamba. Bilembe belé. Oh, bilembe leke belé. Biloko ba kolele leke belé. Ngana kende na feti et comme ba ko kabela nga biloko. Biloko kitoko tellement kitoko. Oh, boy était pas biloko komo. Ozo ko ba Sonia abanda ko kabela bilamba na Kisasa. Mais avant même ke poto. Avant na ke poto. Pour Sonia no so bilamba na Kisasa te. Baza tellement ba evoloko ba tellement belé na poto. Omoni yo barezi. Moura de la presse makolo kwa lisala soso ya kokwanzela litoi. Mwana lisumu. Wana nani? Moura de la presse. Ndenani. Et loro mo beza makolo bulu. Depuis na bando na yeba ye na mona na ba événement na sala takali papa na chaussette noire. Fille mon trop sale, Moura. Tanti Mourada, tanti la Victoria. Fille mon trop sale. Azalaka na soutien mon na question mon azala kisasa. Pour niko boko la mibali. Après na kisasa pour ana Turquie. Te ba bisinga ba be komi na Chypre. Akatia comme na Chypre. Akami na Chypre ya mboka mabe kutu. Kuna ba nyoka ndeza na ba niao. Chypre mabe. Tuna ndo Kenya ebiso. Boza ne loko. Chypre. Est-ce que ça la boy? Na bien. Eh, faut pas nous na Turquie. Jemima, est-ce qu'il y a un loko? Te. Yes, c'est loko. Osinga ka intongo midi pour osinga belvia zo mboza. Je m'excuse. Akota mbo na sima na bango. Allez loko te Jemima, a souffrir ma casse. OK. Yo so mate maman zo konse ko lamba ka mikate na super wana. So biloko ale ma so na enlever. Nouvelle ma pesinga. Omoni ngai baramuso, omoni ngai. Ba sina jini mwana lemba. Akyo luka mère. Na tour. Ba na fête ba sololi. Ba vale tabe moko voilà. Bina batu bana olo parce que ye wana azoko akata mona ka nga pe na fille nga ba voter nga vraiment. T'es moi la famille. Ça vraiment belle vie de vivre te. Non. En tout cas na sepe na courage na ye. Jini oda moi la famille. Bravo. Jimmy mwana lemba, I love you, bisous. Aussi Kamango. Aussi Kamango, aussi Kamango. Maman, c'est comme ça. Il faut une conférence de presse pour la Jimmy mwana lemba. C'est notre frère. Ah, on a mis ça c'est notre frère. Yo on est au clash été hein. Tu es notre frère. Tu as eu ce courage là. Akanela ngami nanga, j'ai mis ma porte kutanga bia, moi maman nanga yaya. Ah moi maman va musopo. Ah musopo ça est Ah musopo langa. Félicitations à mon frère. Félicitations. Nalinga garçon na mingi hein. Jini moi. C'est bien makasi moi ma il est très intelligent. Maman nanga belle. Nalinga ka moi la maman miso belle vie. Nalinga ka o komona mukolo lokwa Thérèse a le boy aza mwana mams. Ah, wali kwa inciter pas président quand même. Olinga bongo te. Mais na le baka vérité lo ba bongo. Maman na biso maman muteke. Ngata ko mona te. Maman na biso maman muteke nga za wana ote. Mais elle a dit ça ma chérie. Non, capturez-le ou non, tindez-le. Tout comme la souna souka, mais elle n'a pas dit ça. Elle a dit ça. Malheureusement, elle a dit ça. Ah. Voilà, tu m'arrives à la fin. Félicité parce que le président Caleb Bongo, non. Le président Caleb Toukeba n'a pas voté. Donc, comme il y a souka, que souka y a souka, d'Acosta, Jérémy Chaban. Moi, le loco, il est kana kiwana.
te Jérémie aza traître aza hypocrite wana vraiment ta biso sur na salaki na lobaki en vérité Jérémie aza hypocrite parce que Dacosta l'artiste s'inspire à la nature pe na makambo no sezo lekala au sala théâtre ya kitoko ya bien pas ndeko nanga V12 na mwasi na sisi na pesi bango mbote ezaki parmi ba groupe o ezali ba groupe bien malo tourner na français parce que na comprendre mayele ya Jemima moni muto comprendre mayele ne kana oloba soit zo lobo comprendre que c'est une fille très intelligente elle a une tête bien faite est-ce qu'elle a bon c'est la babi na la première lamba kana bon sa robe na ngai oh moza premier lamba moi ça zuma lata lata ba couper zuma yango na tambo na sa ngi mission ba kesi ba bombi nzoto mais la penité ya aussi mon analyse ngamo quoi ya aussi ba ya simbe kito na ebita on yo ya na zone de turbulence non ça l'est bien a bien ça crash tu non ça l'est kito il y a moi et toi là on va bien parler on se connaît on se yo ya bango le ba futanga mo pas chroniqueuse non on se connaît non na gono ya ba de gol apo bino chroniqueuse no ya mbanga ba futanga mbongo on se connaît non vraiment Jérémie Chabani aza hypocrite aza hypocrite aza mutu oyo amona ke loko mabe alinga loba te amona ke loko mabe to tourner déjà film ba pesi au cacher no ke tango mwana na rata wale tini no wana te mais arata wale non arrête arata wale omoni nga so na tanga yambi Jemima nga nalingaka bongo te na plateau olingaka bongo te nalingaka tozala bien c'est la famille tokobeba na mpona boye na boye te c'est la famille évoluer voilà c'est la famille évoluer bébé c'est la famille oui la famille c'est comme ça côté on a exo côté on kokata ngo exo kokata te tika ngo elekana nga linga ayokanga bien po mwana na kelo pesa ya rapport papa amigra o afunda na parquet maman toto le kasi je le bila maman sanga kanda Jérémie aza hypocrite d'accord ça ndeko na ye lelo Belvique kandi yeyo a s'inspirer na likambu ya toza na période électorale a s'inspirer na likambango pe asali film na biso représentant et ça la biso eza makambo eza sikoyo d'accord ça pas monique makambo te ka est film on eza kana ba partie ma bête mais ça pe la côté pe malamu mais Jemima ibele to bossa na te ke biso ne to saboye to saka ma be mingi so ndeko na biso luka te ya biso ta na film et ça likambo finga ete to se corriger oui to ça ba maman ba événement to ça ba maman pe to ça ba éducatrice ya masse pe to ça ba responsable to édikaka bana to bongisa avenir ya bana ya lobby ba 4e génération so deuxième tout bongisa ngo voilà merci tu vois se comporter comme mabe moi te que mabe so que ba ko mabe ko ça bien te ma chérie merci d'accord ça luka ka ate ya biso yango na baki asal film on nko poto te ya ma to botola na mibali to kotela na banganga to sala na mabe to finga naka sur la toile to sala na vie privée to se corriger ça la photo changer za question te ke yo le be Dacosta mabe mais nga lo baki ngai na sala nga mo le be Dacosta na so pena na ke na tema na famille bota bo finga Dacosta pour na saka pemé na belle vie pour tourner na bela pour donc des ana so ki de robino baki émission eza making of nenga premier épisode de film on ekotaki so kaka na moni bino bo sali kaka nga pena na sali bino na lise na za na mutu la plateau te na ya na bino nga moko to on va bien parler tête à tête. On arrive à la fin de cette émission, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ton passage? Oh, bah tu vas retenir que n'a qu'on répondre Zuma. Et puis le ça langa bien parce que YouTube maintenant a commis un système ce qu'on sali ba mission ba injure a monétiser l'émission c'est une façon de kamayo. C'est ça que peut kuna comme la ba injure. Ce qu'on biso tout aux ongles na cahier de charge. Moi je vous dis toujours na sala bloc à YouTube mais na ça YouTubeuse carte. Na appela mon toi télé clair. J'ai un cahier de charge. Na sala animation na sala animateur na Babe horizon 33 à l'époque. Na yebi ninga osala penda nini oyo penda télé matin pour moi osa dit penda ke na pesi sujet mo batu bazo benga papier penda zo lega kitoko osa dit penda ke batu ba benga batu ba lo benga ye on le kapela babike ye te to teke na horizon 33 donc so ki penda mais c'est YouTube aboyi le clash ya la za ba conception belé na mutu awa ya na zonga télé clair na ba tente ba chaîne tente les belé na lukabede sala na Warriors na rozuka pena na no pesa pena matière afali na kozaka na musala
Voilà. Nolala nzala te. Donc mutu lokola Zuma ndeza bango kolala nzala. Au théâtre esimba te. Émission etala bakati. Ayaka wana ba finga belé mais 1.5 kaka ndenge finga bongo bitka 1.5. Donc mo finga. Voilà. Comme mutu lokola Zuma so FC chapeau, ebi chapeau lingelo bani. Ebi chapeau te. Ebi chapeau. Siko yebi sango, sanga mutu lokola Zuma ebi bango. Zuma ba finga ça inga bien. Ça y va kasi. Ngai nya mobile na ba dédicace. Nya mobile na ngai azambanda na ngai na sepela bongo na linga bongo nya wala. Ba remerciement bébé. Nya wala sandela biso bongo. Bon ba remerciement na ba doso balinga nga na ba balinga ngate. Bon, ça n'est fini. Exode de mon cœur hein. Exode Mikedi de mon cœur. Gloria Kenge de mon cœur. Bianca Zanga mwana suka famille Bota. Bosona makasi. Nalela bati ba doso moni ba bosona so bi bana makasi. Nalela effort. Moi je vous aime tous. Je vous aime tous. Nalela bino fort. 30 minutes c'est trop. Basa neza evanda kana eloko la sani moko basona mikono sur makabonate. Voilà, bah remercie Messi. Merci nango. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je vous dis, je suis Jemima Ibé, la fille troublante. Aujourd'hui, j'ai reçu bien Plasma. Et vous allez m'avoir sur analyse. Ce que Papouche a péquicité. Non, il y a une analyse. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.